Les amis TV abisso moko Les amis TV abisso moko Image qualité de boye. Les amis TV abisso moko Image kitoko de boye. Les amis TV abisso moko Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso moko Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso moko Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso moko Image qualité sans boye. Les amis TV abisso moko Le banda boni Yo fina les amis c'est ça kitoko Les ana image à qualité Image ezanga likwanza Le banda boni Yo fina les amis c'est ça kitoko Les ana image à qualité Image ezanga likwanza Les amis TV abisso moko C'est un malamu de boye. Les amis TV abisso moko Image qualité de boye. Les amis TV abisso moko Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso moko Bofinga botonga fenzora. Les amis TV abisso moko Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestino. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika yango yo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur la théâtre. Artiste, musicien, politique, sport. Les amis TV. Ça polémique. Papi mokoto travailler. Président Eli, il y a bana matonge, sauf na matonge tu ebi eke, sauf na matonge ti. So oya boya. So bonozo moi na matonge solo, oyebi papi mokoto. Biso tu. Totala yango. De besoin, olobani. Papi mokoto les amis TV, ngana oloba mingi te image qualité kitoko. Nabise makambo za wana yende makambo. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso moko Sita image de boye. Les amis TV abisso moko Image qualité sans boye. Les amis TV abisso moko Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total Ramingi na bala ndako les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas pour nos pèse les amis TV. Bon, bien biga ma solo nenge za. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso moko Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Naloba Sakola Panza Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu ne sais pas la rango? Les amis TV Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne sais pas la rango? Les amis TV Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso moko Image qualité sans boye. Les amis TV abisso moko Bafinga batonga biso c'est Les amis TV abisso moko Bonsoir Nabalandi il y a les amis TV vraiment les rendez-vous est là kakandinge to bisaki bino baleleki mikoleleki mois 2 jours passés tout ça là qui na cimetière ya Pépé Calais et tout ça na place des artistes au sika ba proposer Pierre et lelo soirée kakandinge ça qui le 1er décembre soirée à wana chetemba to yé vraiment to komi toujours kota na kati pour tout à la événement nyonso ndenge ko leka soirée où ils a préparé pour na 20 ans ya Pépé Calais. Merci à toi mon boss, merci à toi papi mokoto mon boss depuis France, pourquoi pas à Piro Malanda Mokunja ba terroriste en Katia Bruxelles, Beni Nadia Mama Général Vanette Bindanda. Merci à toi Dimitri Bongania, nous toujours kota na kati pour te découvrir Oizo les Kanakati à suivre.
avec tout petit. Comme on est de même province, le Yona, le Salilio, l'Osion Félèbre, vous avez une porte d'entrée avec Bagouva, vous pouvez entrer. Pour me représenter valablement. Je dis à Yambania, moi je dis, mais comment Yambania, Missolo, c'est le président qui parle. Merci. Yambania m'a dit, tu peux rentrer. Moi je dis, mais comment tu me fais rentrer dans la scène artistique, moi je suis dans la scène politique. Au moment où nous sommes en période électorale, le président Chogo Ligro Zonga, la Tiliban, il y a Sasa Malo. Mais non, chaque bon, n'est-ce pas, négliger, il n'y a pas de matrice ici. Il y a ça par moi, il y a un Baninga bakole kanazela babale o aimo konandako susi elati soto zonga na kosila papare. Président, pardon. Aujourd'hui bien, il est président. Merci. Dans une période électorale, que pensez-vous de l'alliance de votre fils à qui vous avez légué le parti? Il a fait alliance avec mais attendez, attention, moi j'étais opposant en vie. Maintenant je suis toujours opposant. Mon opposition était quand j'étais vivant, mais je suis vivant. Et là je laissais aux enfants. Donc les enfants peuvent prendre le pouvoir. Ce sont des bâtards bien formés qui nagent dans le scène politique. Moi je suis dans l'observation. Mais je dis, j'ai remercié, je passe, parce que vous m'avez posé la question, il n'y a pas de mais je suis dans le scène politique, mais politique de l'Ouadinga. Je dis, je remercie le président de la République de nous avoir donné l'alternance. C'est le combat de Tchèque Tshisekedi contre la dictature de Mobutu. J'ai combattu la dictature et le président Kabila a donné l'alternance aujourd'hui. Je vais de la président Kabila. Merci beaucoup. Vive la démocratie. Maintenant, vous le voyez là, peut-être au début, la tête la raison de la show m'a dit à le président national là où il est c'est bon quand on a peut-être aller là où peut c'était donc show où il est pas ouais mais show moi bandé mais quand le président veut que c'est on voyait c'est quand il se met nos boulot il la montée on a préféré aller à Kobatama non qui va là mais à crocodile passage de la Samoyalva, à ça l'hémorragie à Esego, Natikanika Kanamawa, chou. Mais yo, voyez, c'est
c'est du chef. D'accord, ils sont tous au nom, il faut tout le monde. D'accord, ils sont au conseil. D'accord, la place. Oh,
tokomi na suka touti na kati ba musicien oyo boyebi ya minene ya mboka oyo auto kantie peut-être na cimetière to mona ki bango te na place des artistes pe to mona ki bango te to ko mona bango awa na Chitemba village donc to moni muté auto to moni ana kati zaka ka Robino Mundibu na ba musicien mususu ba interpréter ka banzembo to moni ba papa masumu to moni Papitex azali awa mais désolé vraiment il s'ali passer parce que ba musicien oyo ya minene ya mboka auto kantie peut-être ko kuta bango awa na Chitemba na 20e anniversaire après liwe Pépé Kalé tout moni bango te isali vraiment passi moi quelques personnes ba ko intervenir ba mettre au baza à banda to za moi ba to ba ko lobela moi mke bonsoir maître bonsoir bonsoir maman tout coutu à la porte toujours yamba ba mke tout ni les autres cas en fait deux ans na 20e anniversaire ya Pépé Kalé où ils ont toujours célébré en fait icône na biso ya musique congolaise malgré batika biso yango bazo célébrer 20e anniversaire na ye biso étant que sécurité ya espace yango toujours recevoir tout calme. Mais papa toye a to moni Pépé Kalé zaki musicien munene na RDC awa 20 ans na vraiment il a fait tout ba musicien munene o ya mboka o mais
désolé vraiment autokutia tout tokuti loka ba Robino Mundibu otomoni awa ba musicien muso bazo interpréter banzembo mais il a fallu tokuta tal batu lokola ba Kofi batu lokola ba même ata papa Simon Masi ya kwa cause même santé comment ko déranger to ngai to mona ta ba présence mais tomoni bango teni désolé. En fait, musique Nabiso, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais sauf que là ça qui appelle l'artiste Nyoso parce que tu ils ont référence net Pepe Kalaza référence à l'artiste Belé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Artiste Belé pesa bon invitation sous batinele bon vidéo to cité ba comboté mais c'est présenté je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour Nani Bayete. Mais quand même, tu vas regretter parce que je suis résolu le Kanango quand même. 1998, 2018, ça fait 20 ans déjà. Président Nabiso, Pananga Zaki, papa, Zaki président, donc on va qualifier ça. Azanga mwana na ye azanga muta musala azanga le musu amine po tava le musu de bandi to so masolo to se kana biso to zai ko bana imena na ndako na kwa chibi to kulia ni sani moko to mbela ko mai moko ça fait 20 ans go banda biso les deux amis nous toujours fait 25 les 28 ça qui va quitter le cimetière quand c'est pas fait après la côté le cimetière ça qui n'anda le 1er décembre c'est qui soirée des gala au bien c'est pas musique na obis ko beta nene ba bana ba ya ko sana bon awa espace village Chitemba ba mo pede Chitemba o ya sungi biso na contribution ne ko na beta pepe kale après c'est ce espace c'est un instrument yango wana. OK, merci papa Dominique. Oui, mutazana membre tena biso zaka Kofi. Tout batika les Wera, JB ça comme au jeune garçon là ça succès bakasi. Fali pour banalité. Donc on nous batika li ba jeune tout baza na carte na biso. Mais différence c'est pas ces alliés parce que batu baza ko futa biso té. To photo le kambongo gauche à droite pour le sécuriser bango mais ailleurs ça ne se passe pas comme ça parce que je dis na biso faut futa quand même bazo futa té. Bon, un mot pour la Chaka Pongo, organisation artiste en danger, un mot pour la Chaka Pongo. Oui, on a félicité, il y a Sali, la monnaie, elle est très bien. Mais si comme on a parlé, dans la manifestation, il y a taboulé. Merci beaucoup. Merci. Oui, on a remercié vraiment Kaïmé Chitemba. Est-ce que vous m'avez on a remercié Mathieu Baye. Protection. En tout cas, surtout, Baoti Mosika, Baoti Poto. Vraiment. On a remercié Bango Mingi. On a remercié Pimino Bajournaliste pour répondre. Vraiment. Il est quand même c'est ça. Acteur. Augustin Kaembe, alias Chitemba, voilà. Merci papa Chitemba. Merci maman. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya député. Mais boto asko ye komelinga. Wapi na les amis. Deux micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko. Batu nyosho bolingaka boyeba makambo elekaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Les amis TV nde makambo. Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutu na se. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça ngoya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Eza nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo selaka makambo ebele wana.
musape yo kocha na lisu pena ko longola bipoti musape yo oyebaka na ko sali kambo yo yebeli ofinika na rushu wana tui eko bimisela yo ngonga soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te soko za muta mission okoyeba ko bosa na ngonga te ekibisa ngonga moko wana ofini susu ngonga wala c'est-à-dire ekomila yo ok c'est que okomi et na les amis wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut finir une boucle de bokonji lola. Mais ceux qui s'abonnent Nzambe, nous single yo. Attends quand le lola. 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto je me tumbane de boko. Oyoka nenge shwaka. Je vais tumba yo na kati. Nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po o s'abonner qui te na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.